Maxime Bio Café. congodialogue.com www.congomasolo congokosolola.com kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue Mamba Sikadi à connaît pas demande Hémorroïde. Oh, diabète. une année avant Sous réserve. yango te Bon, bah, t'es posé à cas, yo, moko. Expliquez mon ninga, soit un problème, la couple. Expliquez, maman. T'es loco, ils ont mon sabi sur la couple, yango, yo. Tout ok. bio café et osala chonjo te leng tomela ka na bino yango Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande kotomela yango bona santé na biso. Ezali. Bande ko balandi ya Congo Dialogue Télévision tokomi na ndako ya mama Aminata Clémentine toye kotala ye na ndako na ye toye ba vande ni na ndako na bango. Salamu alaikum. Salamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toye na ndako ya mama Aminata Clémentine toye ko baba musulman ba vande ni na kati ya ndako na bango. Siko yo zana na kati ya ndako oyo. Bongai naza muninga ya mama Aminata Clémentine. Mama Aminata Clémentine naza? Azali tozani na ndako. OK, merci beaucoup. Nako toko kokota. Salamu alaikum. Nakuti bino belé surprise vraiment ça papa fils au moins le surprise ça makasi ouais donc na kuta ba mama kitoko je peux maintenant kovanda wapio avec plaisir maman boni bino ba santé maman Minata beaucoup mekala ala bino pardon bye. Beta chaud. Yang ala million. Le problème est que le problème est zani. La fois passée maman le baki maman ba luba ba ko kwa ngate. Tellement leki ko la fois passée ça qu'il me passe maman a obligé que ko luka fufu. Il a moins ya pembe. Ya moni akidai ko jwa. Nina yoka kasa utulu baje fufu mundu yela lia. Bon ba luba kwa ni sala ye. Maman, na komi na ndaku na sa 2 jours consultation la que la toilette. Maman, Ali ko ko ni yango. Kelo na timna bimata ba paketa pona. Mama Minata. Est-ce que na laka? Oui na ka ko mulu. Ie mo ko muluba. Aya fufute. Awe sanga kiteya za muluba te. mais mon loup va se péter. Maria. Nikolo kadisha bumbu. Bon ba na shaje ba bumbu. Ba itape Maria. Maman moete. Pardon. Nikolo to ko kabango. Nikolo babu. Na makambo na biso ya nani ya. Maman, na makambo na cotisation pia bani
biso a problème ni bayebi biso nini basali disjoncteur bachange biso disjoncteur donc disjoncteur oyo basali biso esupporter charge ya quartier mobimba te ndeni libala abokana mosa libala na aloba non ndeni libala eza bien kitoko ya mbangu nasokoyemba mbongo na montre na biso bokabisa yango eza kuna banda bavere bona mposa bayemba mbongo banakomolobelo mablanche bana balie te oyebinini yoka oyebini amina yebisa ye ngai alobi o ngai nazo efuna savourer no mobali na ngai ofuna savourer no obonda nde tozosombale na ndako tosala nyonso tolingitokaka nde bato mosusu balobaka bamibala misima batretaka basi bien te yo soki oza dana kati yebisa biso nono oyo tokomi te mama mobali nyonso ana mobali comportement motu euta depuis na famille na personne eza te ke balobi différence ke non po aza musulman po aza bon mais oyo eza mieux na religion na biso bamusulman mobali mwasi epani aza reine il faut traiter mwasi na ye bien il faut azwa vraiment soin ya mwasi na ye bien asalela ye nyonso aza nango besoin asokipe na ye apesa temps na ye na ye donc eza nango te bato balobaki o non bamibala musulman bamaltraitaka basi na bango yango kandi lobi eza comportement mais elingi oloba te eza comportement nde tolobi mais eza te ke tosangisa mpo na islam moi islam eza non religion islam eza religion comportement eza comportement donc so tokómi olobaki non bamibala bamusulman toluka tobebisa nde komba religion na biso alors ke religion eza bongo te so aza na ya makambo mabe ozali makambo mabe ata aza musulman ozali ya makambo mabe oui wana premier bébé na ye bébé na liboso wana tala bakosokoelo libanda échanger te mais mwana aza oyo aye ya papa pesa ya papa songo na koma odimne pana ye mpa odimne parati basi ya basi ndaka mabala ya bamusulman babala bazala salite balataka bote te balataka nde oyo latiaka kati ya ndako donc bakokana na mibali na bango te ezalaka kaka donc bolingo ezalaka te yoya mibali na bango ezala mingi bandumba bazwaka mingi badeuxième femme bazwaka mingi to bakendaka kotatala basi libanda yo toza na kati okobi te sokopesa biso mobali soki aza na eka ya mobulu azaka ya mobulu que ça soit azala na mwasi musulman te azala na chrétien différence ezala te mais seulement soki yo mpe mwasi na kote na yo yaki mwasi olobi ke ozosoya mobali na yo bien okipe bien ozala na ye bien problème eza te neti mpona koloba ke no bamusulman tozalaka salite eza lokuta zwa kaka salaka remarque o biso bafille musulmane soki toke toilette tokosala petit besoin que ce soit grand besoin tonettoya na mai après mai tonettoya susu na papier mouchoir soit soki toza mwa baesui na bapetite esui wana tonettoya nango mwasi bongo aza salite na ndenge banda lelo tibeli aza salite te soki mpe aza na ye mpe ya salite kaka azala na ye mpe kaka salite po propriété elingi mpe kaka koloba te ke azala musulman to azala chrétien so mpe chrétien aza ya propre mpo bachrétien misusu mpe bazali nga va naza na bami misusu mpe baza bachrétien so bake toilette banettoya na mai eza kaka bacondition eza na islam ebele mpe bayebi hygiène wana eza cas particulier parmi bachrétien mais na islam eza obligatoire na mwasi nyonso tout après bapetit besoin bagrand besoin aza na obligation ya kolekisa mai et puis anettoyer parce que soki otie nettoyage na lavage c'est comme déjà deux choses moto asukola aza pire par rapport à moto apangosi donc bafemme musulmane eza teke parce que toza na kati ya islam yango tozomikumisa mais soki otie différence entre une chrétienne et une musulmane tu dois retrouver que une musulmane est très propre par rapport à une chrétienne eloko lobi ya ke tomikangaka boye na ndako te yo yaka epa na ngai babibi mosusu bayaka ye mosusu baya kobetelanga to na ngai
so naza mobali nanga nalata nyonso na bino so mpe na bino ntango na ndako kaka ni kaka ngai nakolata boye te molunge na ndako tolati boye mpo tona invité na biso mibali baza nde tolata boye comme loyebi dans l'islam que mwasi musulman il faut se couvrir devant moto oyo akoki kobala donc moto nyonso aza étranger devant ngai il faut na se couvrir donc devant biso bamusulman il faut to se couvrir mais soki aza te oyo naza kaka ngai na mobali na ngai oyo na petit frère na nga naoki na kolongola voile naoki olatela mba manche courte naoki olatela nga culotte ya encore na mobali nakotambola na ngai mpe na mwa sukilote nafai na wana nda problème ezali mama peut-être osalamaka mwana parce que oboti na te parce que eza bamusulman mosusu baose plaindre baobi nini ntango azana na mwasi bazana na temps ya fiançaille mwasi azana nepa bango mona tie babote asali makiage asali nyonso deke mwasi akoti na ndako ya libala akomika mama aliputa mama robe atiaka lisusu makiage te et surtout soki aboti komika aboyi kolata tisuyaokosa bino te eza musulman moko ayebisanga opo nini bino bamusulman ntango oza na niveau ya fiançaille ozotia babote omibongisa sikoyo soki okomi na ndako ya libala mobali ya mobali esito soki osi oboti comprendre soin na o ezalaka lisusu te comprendre soin ya papa ezalaka lisusu te okomi parce que naza mama mobote estce ebele mpe bakanga mpe ezali bamibali ya bamusulman ebele baza kose plaindre ke non basi na biso baza kozwa soin na bango bien te bazomikanga alors que eza bien te tant que toza basi ndeti kana koyese noso ndeti lelo toyeke bafutur marie baza so ezaki mobali na kati ya ndako différence ezala te nde obanda ozali na ndako kutu yaka nango lisusuminuki alobangomitoboli awa na ndako yango na yango sort na chambre obalata te mobali ta oke libanda mona kota mwasitozoloba ngo kwani mpona mibali na biso mama problème eza te islam epekisi yango te islam elobi ko mwasi zwa soin ya mobali na yo bien ezala na ye bien sikoyo babiana yo babilengi nyonso yayoka yango kaka libanda ereyeda ndako donc ninga nanga pena pire kuzala ni mwa na quartier na tika ipe abala pena on ne ba ka na shia on soit disant on a selon ba ni ya le que moi si nanga suka za sans bloquer azala ilo muso azala ka comme les princesses azala comme ya Christiani bezaki princesse comme ce quoi ceux qui achètent beauté à communion siko ye alingaka princesse on a ye akolinga atambola princesse ça veut dire que bon omoni moto mpe kotia beauté mpe eza nango obligatoire te na basi mosusu mpe naturel aza kitoko mais beauté kobakisa ya bomwasi moko boye ebakisaka mwa un plus moko kotia na ebele te mwa mokie kaka mwa kotia makeup ebele eleka te mwa mokie kaka mwa rouge mokie ata mpe rouge ya simple so mobali naningi maquillage te ya mwa simple ya mokie kaka brillant ka mwa brillant biso totia mwa brillant ka mokie mwa fois de te mokie so baboya ata mwa poudre ya mokie mais ya kolinga te wana nyonso nde soki ekomi ke libanda kuna mona yango te mais comment c'est possible que base la plupart va tricher en haut va les caravana papa qu'est-ce qui arrive dans ngai na chabu et ça problème te eyali kama yosola na mobali eyali kama yosola na mobali ngai po eza na mibali misusu mpe balinga basema batia na bango maquillage sikopa na bino siko bino boza bamari boye bamari boza banani bafiti marié oui nani biso tozana basi entre
Entre toza na biso bita na bafula. Comment vous allez? Oui, ça va bien, papa qui. Bonjour, toi. Nyonso yo. Nyonso yo. Oh, pesa nyonso yo. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Excusez-moi pour l'impolitesse, n'est pas problème. Pas non, papa. Pas non. Sans-toi aller. Tomoni uchi hapa unono. Oui, Olandi biso. Ah oui sani. Oui sani. Oui tatu. Oluli bangwe ba chérie eh. Ona fula. Tu vois comment on point. Ah, on va ninja. Vous avez ninja. Na place wana na ngamu nakoki ko répondre na question ana. Tokanga ba ninja no mona kana. So ba mali. Ba ninja nyonso tout à musulman. Omoni ba malien eza ndenga culture na bango. Culture na bango mwasi il faut akanga boya tika akanga ti aw. Omoni donc eza culture na bango eza islam te mais culture na bango ya pays neti biso ba congolais qui tu veux na pan. Hein? Bango kuna baza donc tu sais on faut bakanga mwasi. Mati chip no. Yango exact la belle. Ya culture. Sikoyo na kata et papa so bazati. Soyons vrais. On l'a dans la foule pour avoir séduit au bateau. Tu me dis, c'est une de vos œuvres séduire. Il y a des rouges à lèvres séduire. Rouge n'est autant au sens que non, au basique à beauté, qui est cacamet et de la secte. Yate que non aux non créer que non au arranger comme qui non so echa so na mbebo moni otenga mwa rouge moko mukie so na ngomo ka to ni 10 minutes na odeur na ngomo we o wana ka odeur na ngomo ya pas yo moko na moi je suis chrétien je suis né dans une religion où ils chrétienne, grandi avec mes sœurs, mes frères, Banine. Bon, tout le monde a bien la musique. Disons vrai, on a Kinshasa, quand on n'est pas chrétien, ça veut dire on est païen. Non, on n'est pas païen. On est croyant. À Kinshasa, nous disons trois ans chrétiens, tous aurons bango, genre, on ne cite pas le nom de Jésus, ça veut dire là-bas, parce qu'ils ont insolence. Donc en dehors il y a musulmans et chrétiens de te éviter moi papa ya la première fois to yo que pas chrétien alors non alors mais pas na bango pas éviter chrétien donc bango les bateaux baza que ba embrassa religion baza ba sambela mais tant que er osa déjà chrétien c'est donc osa païen donc ba tie que ba côté ba musulman parce que comment tu veux hériter le royaume des cieux tant où yeso loba je suis le chemin la vie et la vérité. Hein? Au monde, il ne sont pas chrétiens. Là, tu parlais, ils sont pas chrétiens. Donc, nul ne peut passer au Père sans toutefois passer par moi. On n'est pas la chrétien. Mais si tu ne pas un bisou, pas musulman. Passer par ton dimanche, Jésus. Bisopé, aza prophète nzambe aza messager aza muto qui na message surtout ba leka lokola ba Abraham lokola ba Moïse lokola prophète bisopé même musulman surtout quand ils ndima Jésus te aza musulman te mais en plus na kati ya fête na kati différence de biso na bino exactement parce que bino bolobi que Jésus aza nzambe bolomoli nzambe na place na ya bonzambe wana biso peste ozali to côté mais on to interdire to sa bino que non Jésus aza nzambe te c'est que bien que non eza bongo biso na bino to ko se faire comprendre te alors wana donc nzambe mokanda aza wana nda alors nini alors wana donc nzambe ye moko nde moyebi ye nde ayebi ndenge oguide bino parce que biso to banzolo ba biso lelo to se refaire comprendre maman biso yebi que na fanda na ba
musulmane eza sérieux problème chez Raïba et ata eboto bokenda kosalela bato oyebi te marabout le marabout c'est Marabout ce n'est pas islam. Marabout eza islam. Marabout eza islam. Obi islam des gens. Il a des Obi bien. un terroriste banane. Obi bien religion, terrorisme, est-ce que parfois on le contente dans papier moko bakomi au monde que eux ils appellent musulmans parfois dingo tambola yo monde papier moko e pays ba ke babwaka na poubelle ou boye. Oui. Petite sœur nanga Deborah Bey balana na musulman. Oui. Mohamed, Ali. Ba document ya mobali na nyonso c'est pas lié. Donc on poubelle. C'est parce qu'il y a bien valeur qui mangaï. Mais là tu fais des places moko bout ni bego. Ingénieur, avant même étouffement déjà faut se retirer avec maman où est-ce qu'ils sont dans Nibali nyonso surtout Nibango Bisayo à la beauté d'une femme aujourd'hui ce qui attire l'homme le plus en Afrique dans notre République démocratique du Congo ils ont mis des fesses et un masse quel ongi au bien besoin le bombi vous trouvez il y a du pantalon à mamiki je compte dans un tembo là on balancer ma fesse bon mimi à côté téléma tout ça parce que comment dit mon là et la manaïsa moulay et bombi non et desnité et bombi bassin là forme na ye azabo akata forme na na bombi azana forme de bon batiaka babimisaka ngo nyonso ngala otunaka obe bato bata biso se na tshebe ba comprendre nzembo ngala omona de aboye atobombi oh mon Dieu, quelle bonne chance! Vraiment. Oh, papa, la biso vraiment nyonso ezala kati na. Na bondeka kolobaka pa biso ke na ke pa ba musulman personne zondi. Au nom de Jésus ba pa melangai. Oyebi eloko na ko eloko moko na ba chrétien. Eloko ba chrétien ba bosanaka. Yo la problème ba chrétien. Na za ba chrétien. Yo ba bino so ebi ko musulman au nom de Jésus. Yo kasiko papa king oyebi nini bachrétien babobungaka bolimbisanga na terme na bamike bobungaka pourquoi bobungaka boyebi ke Jésus Christ aza nzambe atotan est-ce que Jésus Christ azalaki na kati ya libumu ya Maria nani ande kogere mokili nzambe azongi yoka na nzambe Aminata zana sisa yoka sisa mibale otuninga question répondre nzambe aza na multisystème nzambe azali illimité te omuta koko limité te nga na sisa na eloko na naloba de aza bapartie agissante na ye exemple no fandi awa il y a une voix intérieure qui te parle c'est aussi une partie de Dieu dans l'homme
eza te ke nzambe ya likolo nde ayafandi epa na oyo ayebisa nde mosusu yo ayebisa nde mosusu mais azwi na basystème na ye azwi ase glisse na kati ya mutu moko na moko de façon ke amema mutu dans le bien. na faire comprendre comme que place na lobi que non Nzambe a multi système lobi bien multiforme lobi yango bien c'est pour moi que non Nzambe tonga banda mukili asali no mabele ni tete likolo asali ba ange asali mutu ekelamu lokwa ngai na yo bobandena mosoma bino kalapoto yo lekisa omoni asali no ekelamu lokwa ya ngai na yo abandi osala yango alabandi soki kosala asali Nzambe asali ye makambo aza ya minene donc ozate ke Nzambe ndenge aza bongo bamiracle ya ebele Nzambe que non Nzambe ndenge aza bongo mpona asala Jésus miracle ya kobotama ya Jésus nde kolongola Nzambe na bonzambe na ye te eloko mosusu tala ndenge osala Adam soki bino bakretien bokobenga Adam kaya Adam oyo obelengaka wana Adam wana Nzambe asali likolo asali ba ange akaboni na mokili mai na mokili système céleste na système asali mutu omoni asali apesi epema yene mokoki koadore po asala papa te aleki nini na nzela mwasi te ndenge mwasi abotamaka oyebi Aminata tosisa nakomona Kadija mosa ya nani Mohamed Yonani Aminata mibale deja Yonani Rukia Rukul le vrai seigneur Yonani Awa mwana mase kwa Yonani Aminata lisu Yonani mo Aminata Bumbu la mère de Jésus. La mère de Jésus. Tozongi na makambo wandoloba. Nzambe bobi Adam. Lelo yo Jésus c'est la manifestation tout. Jésus bobi aza création, ezali créature disons à part entière parce que maman ressuscité mais Jésus a ressuscité. Toucher vrai point pour le baquet maman ressuscité Nzambe oyo akela mukili soit disant Jésus akufa mais Satan oyo awa contredire mukili awa contredire Nzambe atikala kozala na lilita place moko te na sa mukili oyo Satan c'est esprit nini ezala na Satan aza esprit aza charnel Satan adorateur ya Nzambe na mokili Satan aza esprit papa Satan aza mais Nzambe aza nani Nzambe aza esprit mais Jésus aza nani Jésus, corps à Jésus. Corps et esprit, il y a des choses. Papa, il y a des choses. Papa, il y a des choses. Comment on dit la pardon. Khadija, albi lo mo boy. Abi o Mahomet arrêté pour dire qu'il y a ngulu. Mais na Bible na bino moko. Toi na Lévitique chapitre 11 verset 7. Nzamba lobi. Nzamba lobi. Vous ne mangez pas du porc. La viande du porc. Zwangulu zela papa. On se contredit Lévitique non ma Bible. Ancien Testament et la Bible. Et la Bible. Comme c'est le Nouveau Testament. Au moins Nouveau Testament. Yoka il est Ancien Testament. Coran peut y comment Ancien Testament, Nouveau Testament. Donc c'est-à-dire Ancien Testament les cas, Nouveau Testament et l'écrit et puis Coran est clôturé. À part Coran. Oui Bible mususu à part Coran. Tout ça na Torah, Ancien Testament, Nouveau Testament et Coran c'est le dernier livre. Oui, Clémentine. Parce que je vois ça dans la Bible. Parce que c'est Ancien Testament.
nayebi matra yaba hindoïsme Ancien Testament. Prophète c'est qui bosso na message na ye. Deuxième prophète c'est un message na ye ba preuve ndi yango zo lakisa ba livre aux testament les gars kina. Siko biso Coran ba falsifier te net Bible. Dit arriver à Jésus-Christ. Oui. Jésus est venu avec comme un Nouveau Testament. Non, Jésus a un évangile plutôt. Évangile. Voilà un Nouveau Testament. Papa, Yoka, on a question à tout ce que Jésus avait fait. Parmi nous, la Bible, parce que tu es tout dans 4 films, dans la Torah et il y en a Moïse, tout dans l'Évangile et il y en a Jésus, tout dans Nini Moussouko et Yakana Daoud, je ne sais pas. 4e livre, Coran. Papa qui t'a invité, la télé-réalité a mis balé Yaka, t'as invité, tu n'as pas répondu aux photos blanches. Quatre prophètes, alors que Bible. Ça va. Bon, ça va, tolérance. Bible, et livre. Biblia. C'était une autre appellation, un livre en grec. Donc ça veut dire, si je ne me trompe pas, hébreu, grec ou quoi. Hébreu ou quoi. Ça veut dire, la Bible veut dire que livre peut contenir, livre belé, donc grand livre. Il y a une Bible. Parce qu'il y a une Bible, c'est une appellation à part entière. Bible est un livre. Mon livre, c'est un Biblia. Si les lots sont traduits dans la Bible. Parce qu'on a quand il y a Bible, tous allés deux parties. Partie Ancien Testament. Les allés partie où les salami mingi na mibeko. Il y a une lettre qui est Lévitique. Lévitique est qui tribu na kati ya Israël. Lévi. Lévi on dit que c'est un temple. Parce que nini tout est dans Lévitique. C'est un Lévi. On nous a dit la temple. C'est un nombre. Tout le monde appelle dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël. Ils ont toujours ordonné. Jésus a dit, moi je suis venu uniquement pour ne pas Israël. C'est pas ça veut dire que le but pour Jésus paie. Lévitique, ils ont dit une partie à tribu d'Israël. Sacrificateur de la PC Bangoba, parce que la Bible sont comprendre notre photo, que tout ça un livre historique, tout ça un livre mosaïque, tout ça un livre penthétique, tout ça un évangile, tout ça un livre. Tout y Ancien Testament à partir de Jean-Baptiste. L'histoire vraiment Ancien Testament. On va dire Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Parce qu'après Jésus, et après Jean-Baptiste, c'est maintenant Jésus, il y a une œuvre, le Nouveau Testament. Natangelio Torah, Natangelio Coran, Natangelio Évangile. C'est quoi Bible? Parce que tout le monde a pas chrétien, mais la Sainte Bible. Ils sont fait le Saint Coran. Parce que ça qui révélait n'est pas prophète. C'est quoi Bible? C'est ça la Bible est un livre qui contient l'histoire de la prophète. Donc, ceux qui te comprennent, Bible, Torah, Évangile. Comment encore? Ancien Testament ensemble, le prophète, il y a eu beaucoup de prophètes qui sont passés. Parce que la Bible, c'est écrit donc Mutunda Komi. Ange, la zone qui ne pas le prophète n'a
basentiment na bino oyebi na kati ya bible parti moko tabengisinga kokanga nde poso nalingi mwasi tolobi boye Papa King, Bible na bino na 1 Corinthiens chapitre 11 verset 5 à 6 et le Bible la femme doit prier et voiler basi na bino ba chrétien ba passer voilà. Babi écoutez bandela motanga vraiment avec ça. La femme doit prier. Parce que moi je sais que la femme doit se voiler pendant la prière. Non, la prière. Non, seulement la non. Ata eza accompagné na ba tribu yango na ndete erolonga maloba o ba prophète ba leko ya na ba israélien parler de l'écriture par balai ko s'habiller comme ça. Parce européens ils ont la culture. Non, ata pa ba non voilé des Papa, il y a femme au contraire qui papa. Bon, d'accord. Un Corinthien 5 à 6. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Hein? Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi le cheveu. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir le cheveu coupé ou d'être rasée, qu'elle se voile. Ok. Qu'elle se voile. Qu'elle se voile. Tu comprends? Tu comprends? Quand on discute, tu Babi. Babi, car toute femme qui prie et qui prophétise. Donc la prière est obligatoire pour tout le monde. Prière Babi prier sans cesse. Mais chaque chose aussi à son temps. Moi, je sens que vous avez prié. Non, la prière est là. Qui prie, moi si je mais c'est comme ça que moi si adoration.
oui bino mpona bino eza ke non bolata yango soki bozala bapriere mais eza mpona biso na kati ya islam ndenge tosila tokangaka nde nzambe alobi fomibo donc toobligaka su te makambo ya nzambe ezaka so nzambe alobi pa otosi poko boya ka mosusu te so nzambe alobi pa otosi wana yango diskute te na kati ya islam yokana bisa yo na kati ya coran biso bakambi nyonso to bino bosepo bino bomona biso coran deja eyela biso donc biso biso tolobaka coran ekokisa nyonso parce que pourquoi toloba bongo na kati ya islam efexi mwasi kokata suki soki okata suki eza mpona mobali soki okati suki eza na raison ke suki nange komo obeba nzambe amoni ke no osalilango suki nabolobi te kuna eza soni po mwasi oyo akokati suki na ye wana po abima nango abombango eza soni sikoyo yo okati yango deja eza na osoni olingi mpe kotevoile otika yango sikoye bien de punition ozomebe yango mpe ngai olingi nabakisela okaa moko eza oyo mpona jésus kimia nzambe eza likolo na ye akotikala kozala nzambe te ngai na boya yango lelo akotikala kozala nzambe papa obi bien oye na exode tikana ezali eloko moko mpona jésus mpona eni wana yoka na kati ya bible na yo bible na yo ya biso te exode chapitre 20 yoka te yoka papa yoka papa king yoka exode chapitre 20 de 3 à 5 kaka na biso bible na bino yoka siko nzambe yoka balobi nini na bible na bino otanga mokompona ngo te babiboya pour Dieu il n'y a pas l'image il n'y a pas d'image on représente pas Dieu. Mais si vous avez besoin de Dieu, vous savez wana. Papa Boyoka, maman, là expliqué pour Dieu, il n'y a pas d'image. Donc vous venez chez Jésus, vous commencez à Nzambe. Sur biso suko ba David la Bible balobi, il n'y a pas d'image. Donc Nzamba a ebanité. Donc on va catholique, bachaka croix. Ça dit grotte. Maria zela pardon, bachaka grotte na bango, kata grotte ki na kwa adorer wana. Badoka nini wana Marie, bonne Marie, balobi Marie. Je suis catholique. Ma mère aussi est catholique. Ma mère aussi est catholique. État naturel. Non, je suis célibataire. Je suis célibataire, oui. Même yo non au moins dans le monde, chrétien, musulman. C'est-à-dire aux croyants. Même bébé ça botam lolo inter tout ne uti wa au c'est panza ni même papa muta bisi en état naturel on est pas musulman batika na uti croyant c'est un seul Dieu au prophète oh maman on non un seul Dieu to croyant quand un seul Dieu c'est tout ba prophète obéisa baba to obéi ba mibeko na bango to ina ta monga nzambe te c'est non mon asugité mais papa natuna okay so bino bolo ba biso to sifala to boma tena ba tu fa isa so ba misuma ba mimbo mambo ba sa solo ba so bino bolingi batina bino batamula atikelo mazoto nyonso libanda system oyo bimimi
likolo ekomi mwasi alati sengle azwi soutien alati abimisi nini soki papa olingi mwasi abongo ke abokolela obana oyo saso biso togena bino nani entretien mpe verse tozela yo epuis mpe tala oyoka po olinga musulmane te parce que biso moko mais po oloba oyo osantaka musulmane na musulmane mpo natuni nde question soki okuti mwasi alati robe ya molai ntina makolo bwana misi nakobalana te alingi no échantillon oyo ezwi no poussière libanda oyo alingi no échantillon ezwi microbe kati ya carton eza mbale yo moko yo yango na silala moko na moko kalilan liboso toyeba ke tozali bato mwindu toza na culture biso toza na culture eza origine ya bato quand on parle de la culture tomona esika bato basala nini bauta soki lelo oyo moto moko anie te aminata bando bina bale soki tosala badanse culturelle moto alata ndenge rafia omona baparti na yango soki ezalaka nini exposé. Donc, ça veut dire, vous avez beaucoup qu'on a dit ça. C'est que vous devez comprendre. Vous avez beaucoup qu'on a dit ça. Moi, si, Azaki à moitié nu. Na beaucoup qu'on a dit ça. Mon bel Azaki à moitié nu. Teni, Maputa. Bilambato Basi Baoyelata. C'est une tenue pour la colonisation de Yosanini pour imposer biso. Parce que Mundelende Tawaya Pesibiso Nini, Liputa, Mundelende Tawaya Pesibiso Bilamba, parce que la biso va bomba biso peut commis au lati chemise au salibo. C'est ça. Si Kolo, Koko na yo nde to fandi boye, mutu nyo solo bake Koko na ya tika etenya nzoto na ye libanda. Seri wana, naso kaka seri wana. Omona keno ba viole za arati. Basi malgré bazaki à moitié ni viole les arrêtés. Les loto batu bakomi obomba neti bino boye. Ndenge bobombi ka basuki na bino ba moko epesa batu posa ya osala nini ya omona. Yebe loko to eza caché, eza loko epesa batu posa osala ya omona. Jour mosa kombe kolata maputa, kombe obomba nzoto. Des jours wana mobala zo ida osala nini. Ya longole bilamba na yebe lo ni asala nini. Abomba na kati. Bon, selon philosophie na ngai on a philosophie on a ça ni moi j'encourage ba fille na biso na mona ke balongo na complexe ya bomba nzoto parce que tango omona ke non ibela mo déjà ya mwana eza ngo na nduta eza na mo déjà na nduta siko radio mais wana omona monda lelo na monda lelo solo bibongo o se kibeka yo mo parce que même na histoire ya classe depuis l'âge de la pierre taillée l'homme a soit conscience que différence c'est quoi oloba non ba colonisation et puis biso bilamba siko ba o batikala ni ce sont des animaux c'est-à-dire na monda lelo so mutaza nzoto boy c'est-à-dire aza mentalité na aza nyama oh yo ozolanda à moitié ni c'est-à-dire tout à moi ça partie ah c'est déjà ni non tu n'as pas répondre non moi sonyo statique en tout na épaule même si à moitié wana unyoso mentalité na ye azo passer ndenge mona nyama parce que ba nyama ni mbatikala ni na monde lelo andeo même ici à islam auto ba na kati histoire âge de la pierre taillée ti lelo ba modernisation mutu azo déjà conscience azala suniti o atikala ni azala nyama so mu jeune fille ou moi ça tiki to lelo pole tozo considérer na ligne moko na ba nyama na loba otala ba femme indienne oui omona bango femme indienne tala la mbano mona posu ezati parce que za culture na ye atika femme indienne oui femme indienne tala indienne omona indienne oui femme indienne omona alati ne elonde awa eza pasoli ibumune za polele
Ah, tout ça pour les parce que non, je vais vous dire ça. Sauf qu'il y a Inde, si vous arrivez un jour au Kenya, village, parlons de village indien, il faut tenir un bon à valoriser. Mais, baza banyamate baza respecter au monde un souper ni balle pour sa première libalité alors que c'est pas la tenue qui fait la femme mais ce qui fait la femme c'est l'éducation. Je vais être à moitié timide mais je suis bien éduqué. Non, là lelo yo moko colonisation ya lobi na mo ya lobi na mo colonisation mais biso ni bien d'abord mora ah je me biso ni ta siko à comprendre le bien le qui était moi ça comprendre qui était tant banda on l'a tandi pour ta mobile c'est pas là mobile ya ba qui était il faut aïeba o ezala kati ya les années c'est quoi le ba qui moi si attends la kabo au moins chemise na on la jangwala longo la comment ate na boutique nan à côté chantier chemise na yo ala libanda batanda on ko chantier olinga roza ya libanda to zo ya kati voilà le roba la ita bino magambo papa alors bani nazo o mani kala ni ko mi poussière ben ça va ça oui c'est qui on a pas biso ça ira papa donc msikate lelo colonisation meli biso colonisation que meli biso na maputa to si sana lelo moko avança ni pour traiter tout ce balani na boyo sikela mapamba eza likambu ya Jésus peut parler sur Jésus. Jésus était une personne à deux formes. Jésus était Jésus le Père, hein? Dieu le Père, Dieu le Père et le corps, Jésus qui était le Fils. Bon, papa, pour même que tu veux rentrer dans la télé-réalité, ça va pas. Télé-réalité, Zoya. D'autres bandits, on va dans les bandits. Ça veut dire, il y a le Père, Oyo, tant que Jésus montre-nous le Père. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est depuis le moment que je suis avec vous, c'est lui qui m'a vu à vie le Père. A vu le Père par rapport à sa message. Par rapport à sa message. Alors, place où Jésus m'a dit la Père. Oh, Jésus a belle la Père. Père, qui est dans le sang, a belle la Père. Et ça va Père. Je parle d'état chrétien. Le corps physique, ils ont la place dans le royaume des cieux. Parce que pour le roi Banzoto, Nyoso. Et corps physique, il y a Jésus. Corps physique, il y a Jésus. Et ça, il y a un moyo, où il y a un pas si vous avez un père, le mot là, pas si mais le Père, le Père qui est en Jésus, c'était les actes que Jésus faisait, le message que Jésus faisait sortir, les actions de Jésus. Jésus est venu, il a guéri. Quand il a guéri, qui a guéri? C'est le Père en Jésus, dans ce corps-là. C'est que tous les professeurs, c'est que tous les prophètes faisaient, comme lui. Bon, ce que tous les prophètes faisaient, n'ayez pas lien en bout.
yo yoka anezela yoka yoka lebisa yo oyebela biso libanda biso mpe fo toloba bamisilma baoyokelanga na libanda po yoka sikonga na faire comprendre au moins Jésus obi que Jésus alaki nani alaki nzoto naye ezalaki ya fils molimo naye ezalaki ya père yoka sikonga yebisa avant Jésus nzambe alekisi baprofete soki baleki na bamission na bango bamoïse basala bamakambo minene koleka kuta oyo jésus asali wana de un jésus aye na message na ye azosouffri atiki bato ake kosambela bina kosambela mpe donc nga moko nde naza boyenatikanakomitanga natuna napasa jésus te nake ozabisi bato ovanda banasi nake osambela bato bafandi babanyaki osambela nakosambela nzambe nakosambela nakokumisa nzambe langa tolongona na makambo ya jésus akufa te jésus babanga ye na ekuluzu te jésus amata komata tolongona na part ya jésus tozongi na bomoto nde biso bato na moki tozokufa nde prophète na biso akufa donc mutu nyonso message ya suka oyo nzambe aclotire prophète nde ayaki wi prophète atika prophète abelaki prophète akufi mais ce qu'on va vexer mon Bible la biso voilà les ceux qui vont accompagner ceux qui auront pris la maladie ils seront près de leurs frères malades ils les reposeront les mains et ils seront guéris comment maladie oyo ba prophète tout tango bayaki balakisa ke non maladie eza état oyo nzamba linga ete pa mutu yango babikisa ba malade prophète était peut mourir yoka na bisa e mani koloba ke nzambe alobi nango na kati ya bible na yo yoka na bisa sala répondre la question na pesa ki nga na osisa question na nzambe alobi boye molimo nyonso na mokili ekokufa nyonso apart quand nzambe monde okufa te na nyama na mai na ebale tout Jésus atika basima mate parce que mission Jésus lelo estinité Jésus ozonga mission Jésus na sisi mission Jésus na mission nzambe alongola ye na kati ya bato s'il vous plaît, tout ce qui est pendu sur les bois est maudit. Expliquez-lui. Tout ce qui est pendu sur le bois est maudit. Oui. Pourquoi Jésus a ça veut dire quoi? Selon la compréhension normale. Vous avez pris Jésus pour pendre sur le bois. Parce que on dit surtout Ezaki sur le bois. Mais Jésus a accepté le péché. Il a accepté la malédiction pour que nous ne soyons plus maudits. Pourquoi est-ce qu'il y a biso toyebi ke Jésus bakokaki kopendre ete parce que ozala maudit prophète yesu soki akufaki ezalaki bongo mission na ye Jésus akosambela lisasi Jésus est Dieu. Oui, bien, parce que Badia Kangou, parce que papa c'est moi qui m'en paie. Badia qui marche, c'est Badia. Ouais, ça va les zones. Ouais, ça va les zones. Bangulu tout oye sobo ki la emili mutanga bible boye biso ba kenya ko se komi kwa kawapi mais ça va mal na bo bi mai na bi eton bi ke ba ke ko bi boka na mai ndepe o lo ba ke Jésus tamba nzama Jésus ba et puis descendance na ba moment ba ka na kayo na yo ko ba ko ba bi tous les mouvements bon Adam biso to zaki Adam o ni verset o ba pesa ki o verset ba biso na ka verset wana verset ba pesa ki o ba bi ke no ba nzama lo bi Baby verset on zamba pesi wa babi ke nzamba lobi
bolia kangulu te bosimba ngulu te bozwa verse wana Lévitique yango na biti bozwa pe verse wana bokata parce que bangulu nyonso tu bakenda na mai bazala lisusu te donc verse wana pe boltanga yango su te bangulu oyo babwa verse wana pe boltanga yango lisusu te parce que verse bangulu wana nyonso pe bakende bakenda donc verse wana nzambe atiki kango ezaka etikali libele parce que bangulu wana pe ya bakenda awa ne tuza boto se comprendre kaka to se comprendre abendaka yo azwaka ba en plus mais ye azocompliqué eya na réponse mono barépondre ote nayeba nzolinga répondre yango otuni prophète akufaka abelaka nini réponse yango wana nayebi soki no prophète asalaki fièvre nini yo osala fièvre eza maladi nalobi hémorragie babandaki kocomploter contre baprophète wana parce que ntango prophète aya na mission ya nzambe aoya mpo ainterdire le mal atinda bien alors ntango akoma akointerdire le mal bao mosusu bamoni ke te mabe ye azointerdire wana eza malamu mpona bango kasi bacomploter contre ye baboni tobanda na prophète ya liboso tobanda na prophète abraham tobanda na baprophète moïse bango nyonso babanda oya batina mpo na batribu epuis batribu wana babanda ntango baye kotinda prophète jésus ayaki mpo na bana israel mais bana israel nini basalaki nsima ntango jésus aya na bania ye balobaki aza na bango wana nde prophète aliboso aya yoka bato wana bana israel batindela bango deux prophète ya liboso moïse ya mibale jésus bamosusu baloba batrita ye ndenge balobelaka ye nzambe aye otinda prophète muhammad sallallahu alaihi wasallam ayaki mpona baarabe te ndenge bolobaka wana ayaka mpona univers mobimba parce que oui ayaki mobimba mais esengelaki mpo abotama quelque part ntango akobotama aya na islam mutu nyonso abotama musulman soki oyebaka te merci bandeko balandi ya Congo Dialogue Télévision tokomi na suka mama toshite de tokomi na suka toko continuer à la prochaine toko continuer à la prochaine donc pour na lelo bisengo bilenge ngo sinon te donde to sukia to sukia wa boki bandeko ba musulman boki pe papa la biso ki affaire à suivre maman Francine Ngembe kuna na Belgique tonton Lidorata kuna na London Lauriane Kassa Aminata Clémentine l'équipe nationale Mobimba bilo nyonso papa fils Nzabi la sima caméra papa King merci pour la visite tokutani à la prochaine à suivre congodialogue.com congodialogue.com